Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Jujubio menacé na maître Choramboma. En plein Paris, alobi atanga kombo na ye na nzela. A menacé, wana après na suka tika ki na ye. Bato akomi koseka Juju. Juju alobi loni ya koseka eza wana senga ki na ye pardon parce que bango nyonso batanga atanga bakombo. Parce que mikolo boyebi que aosalaka ba témoignage ya ndenge pasteur Walesa benganaki ye. Alors so bomoni vidéo wana te na otiela bino yango après na otiela bino témoignage ya Juju bio yemoka lobe na makambo o Choramboma sali. Nde bato baoloba est-ce que maître Choramboma aza exemplaire parce que yepi maître Choramboma atanga pe bakombo bato. Bon, a exagérer te ndenge ba juge be exagérer ba fingara mais au moins atanga quand même bakombo bato. Ndeni olingi batanga kombo no te tandis que yo potanga bakombo bato mo po lekana pe na maloba. Donc na Congo biso nyonso tozana biso kaka na cercle vicieux. C'est qu'on condamne, c'est ce qu'on fait, sauf que toi tu fais aux autres mais tu ne veux pas qu'on te le fasse toi. Alors, na vidéo oyo, na ote la bino live à Jujubio, aye na deuxième partie à témoignage na ye, ndenge nini pasteur Walesa abenganaki ye. Abeti pe lisolo ndenge Choramboma alingaki abeta ye. Mama Kongo pe amati na live ameki pe ko s'expliquer wana alobi pe makamba ba pasteur ka ndenge ezalaka kaka. Batuni pe ba question. Mama Kongo alobi pona bato basala ba témoignage nzambe ya totika kosala bongo po yango nde mutesala ki ba pasteur wana ba mimona lokwa bango baza ba nzambe. Mais Jujubio asali deuxième témoignage na ye ya ndenge pasteur Kabundi Walesa abenganaki ye. Alors na vidéo oyo na obanda na vidéo oyo Choramboma menasaki ye après soki esili mbala moko ekota na live place aza ko expliquer que ndenge ni balinge ba beta ye après asengi na ye pardon après côté na ye ko beta lisolo ya pasteur Kabundi Walesa ne bazalaki na Mama Kongo. Alors, bon s'abonner, bon cliquer cloche à notification, bon aimer vidéo, bon commenter, bon partager. Leçon morale na likambo eza que leçon morale na pour nature ambo mangala moni yé place au luka ko menacer Jujubio te parce que yé pas tant à kombo bato. Quand tu cites le nom des autres, attends qu'on cite ton nom. Na communauté na biso surtout bon na nga tant abikolo. Et comme bon balinga bas dominer bato donc bon bazala ba loba makamba tout se bato loba makamba na bango. Et puis dans un système il y a supériorité ya ba valeur. Bat musuba kanisa lokwa yeso kaza boaza supérieur na mutu mutu a supérieur na mutu mokili aza te tant que toi na pema po okokoma eloko chose so pema wana ezata. Alors nga po na nga na olinga to respecter mutu nyonso aza na pema parce que to yebi lobité. Pour na ba pasteur en tout cas nga personnellement na encourager bato ba sambela bango moko. Parce que nzambe ayoka mutu nyonso kosambela nanu yo moko nanu Saint-Esprit a rediriger yo na pasteur ne okende kosambela pona bango parce que l'église a pasteur Kabundi Walesa c'est comme un peu de trop ya benganaka donc batona ya benganaka bazalaka mabe bango bazalaka malamu boyo explication pourquoi ba bengani deuxième partie lelo na Jujubio. Bon s'abonner na la NG officiel, bon cliquer cloche à notification, bon aimer vidéo, bon commenter, bon partager, bon landa vidéo. Zible, Tika champion c'est ma kamulae. C'est quoi ça? Bon, nyonso to eke na TikTok. Omonia. Bobona nga ofinga bot na TV elengo mo bakangi osikoyo. Finga joie. Joie tikande bifinga finga. Atikande bifinga finga. Chua tika kende. Chua kende.
Il n'est pas comme ça du tout. Tout n'a même era. Il n'est pas comme ça. Parler avec Era hier. Te kolanda no te wana eza na ka bato ba filma bato croyant que ko sopa biro kwa ba video bongo ezaka bien te ba video bongo soki mutake pe na logique ya ba plainte ya banini et ça ndeti agression en groupe boza na groupe bongo bo séquestrer mutu moko boye ça fait pas bien pour wana o basala ki ko entourer yo ko banda ko pozo banini boye na ndenga loi pesa bien te c'est pas bien congolais nika ko se précipiter pour na ko humilier mutu mais wana eza na humiliation te no kwa bana fanda no vraiment à l'aise soko ye Paris okuta na vieno bosola na bino kitoko fanda na yo humiliation moko eza wana te soki ozaki simple mobile lokola yo bokutani tête à tête bobetana mais la bongo mutu yo soto akoma baba fanda na o no kwa bana fanda no humiliation ezate fanda na o ba yo kastoni so ye Paris ba mono na vie turamboma bozo seka boyambani tant que grand frère na petit frère fanda na o merci beaucoup. Maman, comme moi, on a qui diplôme, hein? On est un Canadien. Conseil du chariot. Donc, tu es tiki. Na singa na ngavi pardon. Nga ko nga nga isopa kanga na singa ki vina nga pardon. Ça va? Na singa ki pardon pour ba nga beta nga na singa ki pardon. Pour to sali ndenge e inda kaka. Parti ki to sali ndenge ni. Singa ki nga pardon na zanga munoko na internet na ngonga wana bazaka zaki yaya. Azako pesa ba viba zara ki wana ba mtu ba aje na singa ki pardon. Pour na beta mate. Pour na tsaka munoko na zaka ngoma ngama zibaba mbata poko na perdre pe ba makambo bi. Lila singa ki pardon. Na ko bandela lisusu te pa na bango te e pa na yete mais pas ba tout na ko bandela. Na singa ki nga vie pardon. Vie limbiso ngo. Pardon. Oui. Na limbiso oui vie na singa pardon. Ça va. Obina limbiso ça va kende. Mama mwe. OK. Chapeau les appuis, non chapeau na base. Ba pesi na chapeau. Yo te osaka personne nga juju na fadela. C'est qui pardon. Naza mun noko na TikTok mais mon ninga na oza âgé né 86, 83, 84 tukobunda. C'est qui veut pardon. Nimbisanga fia. Nimbisanga. C'est ça qui m'a dévié. Pesa ko dawa ko tozo. Yo, ye ngabi hey ya. Ngabi vie. Naza ko takaka alo bagadi loba moko. Kweba no non. Finalement. Ah, et tu viens tu ngabi skozo kende ngabite na kende kota na no. Ona masina ngabite nzo masanga to wale kinanga nazo kota na mutuka nae. Ok, le conseil à Ouera. Il y a pas qui conseil à Ouera. Qui conseil à Ouera. De on a Ouera. Il y a qui conseil à Ouera. Ou tika kini. C'était ça. Là, c'est là qu'il n'a pas parlé. Na comment comme on a subi na bilamba. Oui. La finga qui est. Hier, qui s'est présenté par un gars de Massa Churamboma. Na yebiete o abinga na finga kai iyo ya bande kutu makambo kala na chateau rouge bayati na bapekisi tika junior yebite ngai nde mwasi achunga mboma oyo finga ke bembe no chunga mboma bemba mwasi no ngande bemba mwasi yango finga kingabi yo nde mwasi achunga mboma je te connais pas d'avance mo ko pas yepe so ayiko zipanga mbata kaka mikolo mibadi abo yo nakoma nga mutu akobeta beta yepe aya zipinga mbata libosa mbuta lobi na oteka ba polo nanga ba mayo nanga oui mama Congo ngabi c'est a robat passer te soni ngani masa chuma mboma yo finga na ya kotola prise mobile ni atele misinga bokatanga kasi na wote batala na nene na chapelle te bokati nganda ndamu mopazi on fait comment na zakanga makasi te za munoko bola ndanga munoko te na zakapele pele na bunda mutu to zane anshi c'est boya chura. Je n'ai pas de problème avec toi, tu n'as pas émigré, tu n'as pas émigré, tu es comme dans les réseaux sociaux, tu es comme ça, tu as aïe aïe aïe. Et donc, tu as l'auto, mon ami, au Bunda, grand sportif, un beau candidat au Congo, moi, petit, non, mon corps, moi, tout le monde, qui t'a quand tu manges tout ton monde ensemble, au Kossi, bien grave. Ah, quand bata, mon gosse n'a piqué crise. Ah, un gars, moi, voilà. Là, il y a besoin de l'expliquer à la famille, pour moi, c'est tout ce je voulais parler, j'ai déjà parlé.
On a rien dans le lobby. Il y a beaucoup de choses qui restent. Ça m'engage à moi-même. Église et centre de réveil, nous avons un problème dans le pasteur Wale Sate. Dans le lobby, nous avons répété, nous avons un problème dans le pasteur Wale Sate. Nous avons un problème, mais maman Christina, au chokanga makas, nous avons un peu au Seigneur dans nos pardons. Boyo kanga bien, maman Christina, il y a Paris. Au Emilianga, au Lingaka Mwasi Nangate, au Lingaka Pengaite. Au Kazatam, c'est un peu bomengo. Nous avons un problème, il y a Koraf. Utia songi oya na kati na cham na appartement ngana za ko la bikino boza bayan droit bokuka ngana koka kufanda wana te oya ti na basengo olongola yango na mapeka solo likola ni nga bikino ozuko mobwaki na ngani ya bikino na bana ko kulala na nko ngaba ko pesa pesa kulala te yango olukaki moye obinda ba tiktoker pe bena église a pasteur Wale na tala una yoka yo mte mama teko en internet. Oloba na nga makambo ebele ya mabe na kanga mutema ya misato Jonathan oza journaliste moko ya lokuta oyibi posa émission te posa kingai on plata kinga mingi na bana kosala émission posa base kota na YouTube na boya okrelanga makambo et pas pasteur Wale na kati ya bato église. Troisièmement, ils ont Naomi. Ils ont la fille Naomi. Au salaka kuna na ndako pasteur Wale so lambaka oteka kapita magasin maman Angèle. Yo maman Christina mutatinda yo pongana otuza mos na mobile. Ozaki na baguna ngate na boyo lokwa na boyo yango bokrelanga makambo kilo bobengana nga na église. Na sina bimi na appartement ya église, je commence à faire ma vie seule avec moi sinanga na mwana nanga. Bino penza na ko louper bino te. Na kati ya makambo wana nyoso. Pasteur Wale Saza na katite. Naza ka recré mokele na apporte mania na papa kato parce que bino bozaki bato kino likambo aboye beaucoup osala ngote me bobengana ngana sans abri na mbongo malonga te na kino kokota na niveau hotel na lobi yango wana parce que mutu oyo bobiki azolungo pa na biso alungo awa boko préparer petit junior voyage soko ye to oza ya suka prochain voyage ko yesu awa te mais bomaki na ngaki na koki ko vendre so wana te na ko vendre wana te wana nde isa ba point oyo isalanga regret na vie na nga yango wana naza ata ofinga pasteur Wale Sate aza un beau papa. Imaginez qu'il n'est pas passé Wale Sate na 20 ans sur 1h du matin. Alors un junior tiste ko zo kene o kene église ndengeni a pièce na $50 futa transport que l'église ngabité par na zo kende. Abimisi na ti libanda ye na policier to bimi to fani na baba na junior kene boye juju pas bien rakomba juju. Ngabi na kene mais nazalaki na hôtel na pesa explication te bobengana nga na église. Donc parfois pe na za mwana malamu o na kangana munoko na boya ko panza. Parce que là, le bakana est joué dans la salle tournée. Pour moi, qui nous tire 2 heures, peut-être junior à Kokota, à Ozaka, taxi express, c'est $50, fouta qui est na kindate. Donc, différence, c'est ça, on a ma casse. Voilà, ça, un beau papa, et pas nanga. Azaki un beau papa, et pas nanga. Aza petit, c'est quoi, un beau papa, et pas nanga. Bino, bah, tu vois, qui pembe nae, de boninga, qui te boucansa, tam sungana, et cause bomengo. Nga qui n'est pas pasteur Wale Sate ko luka bomengo na kina juste c'était prière. Au funga makutu na bino lelo bikino junior zo finga pasteur Wale so ba bingana ko na église Wale Sate so na ba bingana na église Wale Sate wele zako sa na église Wale Sate parce que un mot wana okoki ko ya susu awate soko lingi okomi ko ya na église lukwa mo o ebimaki na maloba ya papa kato. Papa Kato, tu pries et je dis la vérité. Au pire, il y a un avertissement, toi, de Bosso, après deuxième fois, parce que la deuxième fois, tu as un prévu, mon côté, tu quittes l'avion, 9h, ma aérodrome, 9h, c'était à 9h du matin. 9h. Dès la 9h, ils ont dit 9h du matin, 9h à Aéro. Na 9h. Ibimaki na maloba non nde na yeko yoka ta na opesa na ki pa fiancé à maman Christina nde ba mangi te akena ngoma beto yoka na ki bongo te mo wana nde e décourager nga mbala moko niko sambela boyoka na ki bongo te peut-être ko c'est ki nga réunion boyoka na ki bongo te donc boyoka na ki bongo te na mwana ngonane mwana o e bébé spirituel nde boso sala les réunions bosa les réunions ils a réunion za kino tete avant d'ana tete koloba na yebu non to sala na yebu non to kini na yebu olubu kina mutana parabon yango wana
problème à centre de revêté dans un bateau wana ni bateau wana ni bokati sanga appétit à kosambela oh toza na besoin to sambela ngai na komi déjà nouveau marié peut-être na nzela la bino bosa ba marié ndi bokopesa nga expérience que junior ba vanda na mwasi bofoza na maîtrise bofoza la maîtrise bofoza la maîtrise bofoza la maîtrise oyo bazaka boitala kindaka boitala kindaka boy mignon sona bosala yango te. Ma fille a distingué 86% na kolela wana na ba émotion wana parce que na komana niveau na ola na mwasi ngana na mwana ngana te na mwasi pe na te tozoli kana sani moko biso nyoso oh biso pe tozala kiana na kwa kopesa ba rapporter le kwa na lobi makambo mikolo nyoso eza biloko ipona ki na motema nanga. En tout cas papa Kato, moi je te pardonne, toi aussi me pardonner parce que j'ai lancé les messages, c'est juste un message qui est passé. Na lobika papa Kato parce que ça message oui il fanda kanga pe gourmet ya mo mona ngata ata soki na ko ata na mona ta France te eza pesa eloko oyo soit kinga na motema ngwana te moi ça ngona ko ki l'église avanga na koma Kinshasa moi ça ngona ko ki l'église moi ça ngona ko ya l'église maman za zoba oui vidéo eza moi ça ngona ko l'église je na pole lo batei bien na zongi. Ah, ça va quoi mon connaît papa na quoi bu. Abana quoi déjà église. Boza ba mito. Ba bloka bonga wana oyemba moko na kona mwasi na ngai no. Oseba papa. Te papa la osala ko bono. Aza mwasi na présenter ki papa Kato. Pe mwasi na ngai na yem to za boso akina ka papa Kato. La reprocher qui n'a pas bien à mon côté. Ils ont rappelé pourquoi moi sinon là qui a les dos. Bah il n'y a pas de sécurité là. C'est ça. Les restes, Junior fini ou aller ça. Na lingi mutabi ngana loko anate. Na tuko kufinga pasteur wanate. Naza reconnaissance nzambe ni asala langa. Naza reconnaissance makambune ebele. Ne ba conseil ne bile zango reconnaissance na makambo ebele zango reconnaissance. Donc on se limite par là. Na oya okominanga kana bloqué oya benga na bloqué naza reconnaissant la pasteur Carlos nana kanda kaka mama Christina na papa Kato na Naomi na Jonathan na bato na tanga ngwana lokana lobi ngo lelo kana na ngape sili ba lobi de défense c'est sila quitté ba lo kuta ya una émission azolo ba wana maman délivrance nanga esila ki na mois de janvier. Na mois de janvier de facile. Dans une poto les 9 non les 9 dans le 9 février le 9 mars de la zone à poto. Délivrance Cécile et le 9 juin le 9 février de la zone à ka. Délivrance Cécile qui dans mois de janvier. La dernière prière auto ça là qui tombe à M23 bayaki. De papa habite le loma comme c'est lui père la kinga na kati ya batunia sono que de bien nzamba batero na kipi papa asambi pona nga maman père asambi pona nga il y a des vidéos qui est là. Délivrance c'est que c'est là qui c'est le bango papa ba qui les a quand c'est là mon côté il faut ba continuer prier la ndaka prière na souhait de bana côté ya ki ndaka bala mitia kanga sala makamundeti ngana sanaka okomona pe kino nzambe akokote na kati na soko ye outi Kinshasa place non kufanda yango. C'est ça. Tu vois que nos jeunes soko voyage tout continuer sur sa prière, tout continuer. Tant que ça le bibongo. Oh ça ni. Nous appelons mutu na beaucoup ça moi pe. Moi Jimmy Mincho. Mais moi ko bébé ça va chérie ça va na ko poster moi sinanga. Dès que tu donnes avant mata avion pour na kolakisa kino naza fidèle avant bango batia décision ko bengana na église mana na kindeki na uti kuna na kina sali na tisi mona nga fiançailles après fiançailles lobi nango na zui avion na zungi pour na kolakisa mokiki no na tiki bolonga minanga awa na kati ya mboka ya Kisasa. C'était ça pour na taki mona nga fiançailles lelo na butu lobi na tonga ngona voyager na zungi kini lobi na ngona na ye poto ezala ki bongo bo comprendre kama kambuté botikanga na ko sasa nzambe ngana sali nini ya na ngai noko abana na mati lisusu déjà félicitations la divine pour na
pour la diplôme pour na kozwa soko ye na Paris to azwa moi cadeau nena le babeno kwa bana ngana ebila ngate pourquoi oser se prendre la tête hein? Pour même la plupart bato ba na scène ba commentaire na yo oboni soki ba longola ki okuna parce que ba église wana etambola na ba intérêt baza ba église te ba pasteur te soko tali bien la plupart ba pasteur soki amoni ba ta réseaux sociaux musiciens politiciens ba continue ba église na bango ba kenda système ba filmage kola ki sabwe tout ça et tout au fond de toi mo yebi ke délivrance ne wuti na toi-même ni na nzamba walesa ni na nini poso ki délivrance ute na nzamba walesa emonda azana za délivré te entourage na moi sinenda kuna ba sani na bango eza délivré te yo intérêt na opa na bango eza ka kotika la des fois ba bando selo ba vidéo ya ba o molimo boye bimi tant que soit qui déjà moi si oza sous na utilité pas na bango te pour but na bango eza kite ke yo zwa moi si pour ko zwa moi si ngola sake makambo isili otiki na oki des fois ozu mwasi na yo siko comme yo zwa ki mwasi bango pe image o bazaye na ngo bala saka batuke awa nzamba salaka awa boye tout ça et tout délivrance muta mukila kokolo bala mutu ta ya délivrance te po nzambe pe tanga a délivrer batu à travers Jésus una ba sali mususu batika ka jamais kotia kokolo ba tant ezaka balobe lo liloba nzambe oke na yo bango kutunde bakanga kabino sur place na église ko sesa bino ba vidéo bazana kati ya sumu bazana kati bazak libanda ya nzambe fo botanga ka Bible délivrance eza parole biblique ozotanga ezokota ezoko affranchir yo c'est ça batwana baza ba makiona ozo comprendre parce que ba apôtre kutuna bandato tout basalela nzambe bambongo na bango ezaki te ko oya ko salela nzambe ko riche bazaki ko kabola ngona batu mais bango bambongo baozwa pa ba pauvre ezosuka ka pa na bango moko et loko Jésus a reproché kinanike yozo ko dépouiller ba pauvre poti kabwe yango bomona kisoki mutu wana mukuse wana azwa ki biloko nyoso ake ko banda ko redistribuer na peuple ozo comprendre baza miyibi ko se reprocher na rien délivrance nous andongo longwe côté la bango eza dengue bango bangaki ba maintenir yo wana muta kosote batutu bako babola mo ba pasteur baza ba malanda ngombe na bango ba mikala pona ba pesa ka bango il y a rien délivrance a mutu eza yemoko eza ndenge parole o mutu kutu ba roi kutazo bela est-ce que c'est roi que fanda kaka pembeni ya mai wana pendant une semaine babi kotaka na kati soki 3 fois soki 7 fois po zonga na ndaku na yo Jésus dans lo bakali loba moko na mutu femme wana bande ko saigner asimbi kaka elamba Jésus makile katani est-ce que soit ki bata combien balongwa kuna fanda na yo bango bazaki na intérêt na bango tika la des fois comme ba monique intérêt wana sili OK na yo Ok no bato belé obi ba pasteur wana ba komisa ba congolais ba esclave ya kokanga bango na église ya kokosila bango makambu kozana molimo boy ozana molimo boy po mutakenda ka tout temps chaque fois mutakenda ka église molimo moko ezanga katesi ko ba milimo ngo esila mukoni ok dimanche ba longolo molimo oyo dimanche prochain molimo oyo yo moko na nzambe na yo omite koza yo moko na nzambe no makamne ezokende muke petit à petit l'oiseau fait son nid lelo to mona moi voyage bwe o wuti na nini bwe c'est comme ça ozo s'épanouir po oyo zui eza ya yo eza mutoki na yo bandam ndambu no ba risque no a voyage ozui ndambo zo lena mwana na mwasi na yo c'est comme ça et puis bien bango ke basi lokola mwasi na yo nzamba benisa bango parce que a wuti na été ya mobali lokola yo oye kokoza sujet ya moquerie parce que yo kasi po nzamba délivrer face à ni fa peso ka mwasi siko so basi no so bazo boya ko bimana yo parce que wuti na kidefa nzamba ko peso mwasi mutema munene ezala ngo kutu kipoto te o machete parce que je pense pas que ndenge mwasi na zawana ba oyo pesa kaye eza ba million te eza ke nzamba préparer la ki o mutu moko po longwa na nzela wana il faut mwasi moko ya pembeni mwasi oya ko accepter humiliation wana ako accepter yo na famille na ye ba mono boye yazo mono lokola mobali eza na histoire moko na Bible boye ezalaka oyo ba pesa mutu moko mwasi ntumba ou je ne sais pas quoi po ba Bible on peut na comment tanga ngo kala tellement ba pasteur ba pesa biso ba kanda ozo comprendre na linga makamba ba pasteur wana te arrêtez sortez de là Bobi makuna sambela yomoko zala na communion na secret na nzambe no okomona il va te faire des choses bango banzambe na bango basela kaka bango basela batu misusu te ti ba pesa ko esika ofanda ba peso batu ba utiliser ka batu wana
Yo kasi batole baza na pamba. Bana misana bango baza wana, ba mikala na bango baza wana, bato simila bango basaki baza wana, baza batute. Soko tali batutu bakende église ba dimanche, bango ba faux compte ba finga biso na réseau. Bango ba batu ba finga ba mama batu batata batu. Bango na tu batonda na pa kuku dendo, pa bosra. Soko tali bien na poto awa, la plupart bato ba ma be na réseaux sociaux, bandima bosra. Soko bango délivrance na bango ya mukoni. Fana na yo, beta bango bakara, balingi bazong sa histoire po fula sous pasteur na bango. Bon bango baza bongo soki bafandi ba église na bango ezo yo kanate allez, babwa ki mwa mnini. Babwa ki mwa quelque chose. Beta bango kara, bang itala, wale sa tem ta délivrer au juge. Juju, noraban, wale sa te. Ozue loko moko ya malonga kuna te. Yango moni kibonzambe na yo ya mukioza ki nango na kati na yo, nde mute tinda ki nzela wana. Yo so mona mutabimi na defa bo pekse mwasi. Yo so mona obite ke ba milimo soke bimi soit disant ndenge bibelo baka ezonga kana force wana po ezonga te il faut loko moko tia bango barrage yo barrage ndeza mwasi oza na ewana poso mwasi azate ofande okiposa nzoto take nanu mwasi azate ozonga ka pa ba mibali wana soko mwa pia ka obike kuna na to mbongo na facilité il faut batielo mutu moko abando longolo ba ide wana ba posa wana ba biloko wana nyoso fa longolo et puis oyozo sala eza bonzambe parce que ozongi penza à zéro otiki ba mbongo ozokozo na banzela mabe bozu mukena mwa sino bolie bokaboli soko lobi susuke wale sa mutu a délivrer même nzamba o sepelate même nzamba o sepelate asale loko moko te abana ko délivrer bato tout ba na église na ye poto ndima na ye moko nanu ye kena bando sambela pana eti ken tilo la finga batu na réseaux sociaux azwa délivrance wapi Sandali na bauta ekunati elo ni na malonga basé na vie na bango e pa nonde ba osala a moment te ngala ekeko epsoka ke oza ya nzambe na yo moko il faut bo valoriser ka banzambe na bino botika banzamba batwana miyibi yo moko nzambe no azosala et confiance à ton Dieu arrête ya okene koloba nzamba mutu oyebi oyebi esprit ya wale sate oyebi intimité na ete soka za ndoki ya butu ya mai ya sa mai ya mapata oyebi te mais yo omi yebi yo moko oyebi nzambe oyo zondimela il ne faut jamais faire confiance nzambe intel la salelinga nzambe la salle londe eni yo yebi nzamba mais oyebi nzambe na yo oyebi sika yo moko telema oyebi sika yo moko fanda c'est ce qui est sûr c'est ça yango moni Congo tozaka kiyendi ki potozo ndimela bato ba tente wana na kiti nanga ya se gasa mati na jamata kana pression mais wana tata masa bana ya matane na ba pression na mais wana tata masa bana. Voilà, donc mon comme ça quand on se met à matin rien qui banamona qui voilà pour les mon jour là au jour yo to kanga ki photo moko ba ki no junior na pasteur wala to kangi photo boto kina na biko na ya obi jour na ba boso so na ke ba taka nga place moko bo mais jour na vana ki côté ba pateka ba maki ba comme ba tenga côté ba pateka ka ba maki na tabi koyo na Sili Valère. Oui. Le jour on a la kata na lokolo na maboko. Nzambe azomonanga. So bon moni photo na lataka chemise ya lignée na ni tout ça la biwa pasteur. Dans l'année 86. Ozoma ce bien toi qui n'est pas 12 toi qui makambe belé. Les premiers c'est quoi que je me laisse na mitika nga sikona maboko nzambe salanga. To vanya mo sana tuzabi. To vanya mwana zulinga diplôme ya mwana ba finga ngai ndumba akoti libala quelque part à Saliboy quelque part mais de lobe mwana elinga na 86% ya émotion wana na ba malheur na le kaki nango ya on a bimisa ki mwana aventure que non. Après humiliation, il y a des gloires. Gloire, il y a des gloires. Gloire, il y a des décisions. So, l'autre cas décision qui est na tiki, vient na tiki. Baby, pasteur Abinanga makolote. Patrick, pasteur Abinanga makolote. Ngande suko na komana babu kilo. Pour que ça, car rando ya makasi ya na osananga. Mais on attend, on a télé, hôtel bactérien, on a plus de 500 clientèles. Na client est belé.
Naza ma client na kolekisa pas na clip pendant que na voyager. Na l'exata na ba live. Nous battons sur ça 2 jours na Kinshasa na passé message nanga eleki. Les restes ça makambo mususu. Tasusu occupé grâce occupé godo du vin na ozolo makambo a classe grâce koto ndaku les 5 il faut fouta otala koto yo ça balobi nini OK c'est bon on va arranger ça. Nous ça live vite. Muta saka live on tasa na temps ebele. Là ça live tout bana ko finga na ya babo kilo baza. Famille grâce bandima kinga na passe. Grâce à convoquer famille 1000 fois que nos junior a changé. Babi dit boka pili cela la moto tabino mobile nga a changé. Na koti skola motema papa na bango, na koti motema batata mo sini, na koti motema ba mama na ye, na koti na motema même etera ba camarade na ba vie na nga ba vie na ba linema. Ya na ki ko sala kaka makambo nyoso na ba dika lelo na sala beze kilo na kangena na mobile na chambre. Non sala ngote beze anto bana ko mangono na mimi. On nous dit que nous à ça qui bien parce qu'on est place à l'église. Ce qu'on a place à l'église, bah on va ba marié, bah quand t'as kana église na flat église ba fine, bah beta magudate. To tuni kaka tabo so pesi mutu chambre. Tabo mutu tika mutaka na chambre. Nana wazalaka. To kena sur la contexte nous bolobaki. Na kacha flat. Bah pesa nabi keno la zombe to no tanda wana na se. Wala na kacha flat okota na douche mutaka e mongo tambo pena sous-vêtement na kacha flat. Flat is that yake place o mutu uzoki kino makamna nyo skotika otika kaleso no koto otika ilamba no koto otika makamna nyo sokoto. Il y a flat. Flat is that du colo église des anansi. Flat is that du colo église des anansi. Il a une flat. Il existe. Flat is that du colo église des anansi. Na ko lia nyama, na ko lia pondu, na ko lia nyoso. Na ba moment difficile on a les cas qui n'ont pas. Mais là on a besoin de Sam. Dans la matière mortelle église ngana couper ça. Dans la matière à église était. Matière pour l'église est exacte. Ngalo bananga vérité na kosa raté. Matière pour l'église exacte. On se besoin de que tu as obéta le matière à l'église exacte. Matière ngwana pesi. La souffrance na ngana monaka ngona passe nanga yango wana kaka. Et là on a regretté ka yango wana. Na centre de l'obès spirituel. Parce que ça soit mbo yambi mutu ndako bobi kino déjà jeunesse comme ya responsable za mukulu. Na mukulu yaya. Nema na kozira bo pesa ngambonga lipa. Ngaza bongo te amungala. Ngaza yabike bo pesa ngambonga ko kene nini. Nasika papa pesa ngambonga commerce. Na ngamba wana za makasa ko luka mbongo. Non, il faut être indépendant. Moi na ngazoya, moi si ngazoya wana, batu bazoya na zoya baba mama wana. Ngaza te mtu mwana kombi kana mwana una exemple na pesa kina. Nala nakaka batu ni, nala batu la sima na na sima. Sweet ko mwana batu singa ngaka bilo asana ngoto ko sa kindumbati. Tant moi batu asenga bo jinyo sumba ngata papa $20 na zanku na zila mbongo moko jaka opesa ngana ndeni. Nandenge nini? Nandenge nini? Comment on peut nandenge nini? Non, mais tu vois que papa paie $50, papa paie $20, mais non. Mais non. Nangana saka na internet, na saka na mukine, na pena batayo, na pena mutu. Na tu peux t'abonner, mais on peut $1,000, $2,000. Viens na kabela nga bijunyo zo 1000 ngo zo 500. Junyo ni na bien lo sur zate, to kito sa provision. Zo nga pela zo na zo to ko sa biso na bapale. Non salango. Que non, na bikelo nema parce que na nema za na mbongo ga journal lu ka mbongo te. Na ndenge ni. Nema za na za millionnaire, za na mbongo na. Oui, parce que nga ka amona que no ozuluka que osenga ka mtu yao nso. Même si na pasteur Walesa, c'est mieux oluka que no bantu pasteur Walesa na zangi leona problème ndako ba bengani nga ndako na mbongo ndako tena koma kuna ta. Na zane loko na te. Bilo fo banga nga parce que nzamba sela mwa mbala na ndenge ni. Souena bien zaka un jour qui nous junior autour de la caméra finga pasteur Walesa. Souena bien zanga les junior ba bengana qui est passé qui akanga ki na garçon moko ba église ba sala makamba salité. Ya eloko ande to kanga caméra. Eloko ande bunu zako zela. Ko rafa de ki amatia na koloba ki no junior makanga ki na église pour zaka na garçon moko na kati ya chambre. Ndio loko bunu sur internet pour vendre les autres bouzi la kangwana.
Tema exact botab ki non junior abiki ma ko bengana fait ki ba bengana ki cause za cause ya ngwana ba bengana ngana église parce que moi c'est ngala la kaon attention na beta ki moi c'est maguda ya c'est normal na longona ki defa de folo ki moi mo ba de tout beta ni maguda na ndimi ko na beta so na moi c'est maguda kasi na kati ya flat na église était na nini te na flat na chambre place na lala ki na beta ni maguda c'est là que tu qui tosse na beta moi c'est maguda no ki na beta deux fois maguda. Pour esprit moi se fait kotanga makasi naza na tout le temps ma bépé zana te ça moi si azani ma mobali na tuni bino azani ma mobali azani moi si boka bambanga na bino pesa bofani na kombonanga yo mboka na betaki na moi na magoda na flat ya église c'est bon ouais azani moi c'est ça ma belle azani moi c'est pe ki toko miso na bona koka kutangote et en plus elle est très belle. Très mignon. Mais voyez na kati ya réseaux sociaux qui junior sont ensemble matalana ba ko kabana bango lelo boto comme na niveau siko ya ngwana kamite bébé azoya to sendeni nzaba tout diplôme a tout ce que comme na stabilité ya ngonga ata famille na ngamuto ko meka ko bundisa grâce même na famille na zolo bana bozo yokango tout muto ko meka kana mwasi na botika to potana libala nyuso za ko sona na bitumbe zalaka muto ko meka kana grâce nanga. Wallahi aza mutu oyo nzambe atingela nga za parti oyo kino peu importe makambo na biso ko swana ya to kinda kana bongo mais mutu akokota kana fa kino junior kabana mosa za mwasi mabe non moi ça ngaza important makaka famille ngate moi sina nga asaka iraka mokote oui ba kapisa basi zalaka nango ya mobali ni ndenge asalaka c'est normal mais que moi sina nga apimela ka pe famille nga mbongo te soki na yebu ayebi kino neti tozo kitabiza fin du mois na fin du mois kino junior faut pesa lo sokoto na salaka ngo junior koto ezoza na koto ezoza otika na komete otika na 2000 3000 to kito bomba eza bongo ya kozwa moi c'est modèle wana eza jeté atana esprit trop ki bokongo nga kutu ya mona yiba ke mwamba sana kine komisango buso bazoba nga kuna bokomela sia matu ko sa batuni ne pas ne localiser la rate bo sila mana kombo nanga bozo mona ngote nana tawana teki nona wana kufunga panel kwa Patrick ba matière batwayela nga mutu monga langa matière GDO ya ishini na sana matière GDO azuma sama mimi si ngabi mais oui c'est même si problème exact na obeta masona GDO pour ne peut-être ça vinae c'est normal parce que GDO ba finga kai deux fois de nous sommes mimi ma sixième et fi monga za kasona masina ba yelanga mutu bayela ba matière msu ya kawana tout Patrick abeta ngba ya kan ngoi pananga na attaque nana tawana tina za trop avions neti boda vala ki inseme parce que docteur c'est qu'il faut na kopema na konde yakoba genou comme ça nga passe trop avions ya wana kumiko mela ba vitamine C B wana pour que no batinenga ko na Londres na nini na Suisse esunga nga pona ba mikuwa ya ba genou pour to ko vana na kati avion na nduka na bunda pona mwasi na mwana ngale basenga fierté pe dot na nga ya ekouta na maboka mututi kana mbongo nga na sala kana ngo pour que no eza na valeur que yo na lukiso le lokta nema ko sunganga ndika sunga kanga ko pesa kanta junior doit 3000 bakisa makamuna mariage c'est bon junior zo bon ça mais na c'est que le même c'est vieux makama mbongo nga mariage tika bien na nga soutenir petit kanga mi vieux o soutenir makambo mususu o jo pesa nga 6000 makambo ko fungula ngo maison ekoki mais likambo li bala nga moko na ko bunda nango simu abia ok pour ça peut maele bunda sa ngo yo moko. Mais si on a besoin de 500, vieux, plus de 500. Vieux, on a besoin de 500 000, junior, $1000. Mais dans ma vie, on a besoin de 1000, vieux, parce qu'on a besoin de cotisation. C'est ça un homme. Ce que vous avez dans un carnet d'adresse, tout n'a pas géré, bah, mon acquis. Dans un carnet, puis ça, mouton malonga, oh, tout ça, il y a Bruxelles. Bah, tout le tigre qui n'a tout ça, il y a Bruxelles. C'est ça, c'est un équipe. Donc, n'a qu'à église, c'était pour la coupe, ça, tout pour la coupe, ça, dans le bien, dans un problème, la pasteur Wallé, ça, t'as mon côté. Papa na atika ko finga ngate atika ko binga ngate ko sala ngate bato ba bengana ngeza ba diacre église na lingomba bato wana zuwa ekoba ki trop makasi ya on a se protéger ki ba bioka bon ko insister bo ba ki ba boaki no poussière au kufi église ezaka ka te ke do bato ni ba sambela ka bazaka kuna bato mitema mabe bazaka ba église na bato ba linga ka bato zate za message mama angela epesa kanga ngwana abi mwana nanga oye na église koyoka ka bato nyonso église na te koninga pe bato nyonso église batila comme boko te mokola mardi à vendredi à délivrance maman angela moi c'est wale ça yebisa ngango abi bandoki baza wana boba za tebina biso ebele bato baza bandoki kolinga ka te mutu nyonso atimba ko même état passé trésor mwana wale ça yebisa nga makambo wana abi kolinga te kokoya ka pamba te kokoya ka te so ni te ko dalingi te et je vais pas battre sur ba caméra ngabi papa na yoki mama na yoki
na kwa na faire prière mom tu mso sa prière makako ku isanga na makasandeni na ndenge nini Tribéchou oh parce que les live et on va travailler ça va fina oh parce que les live considère bloquer les gamins de considérer OK na fata nyamana allez-vous au côté le faut compte kende il veut dire le ba mingi kende zela tu parles au tala mona vata yo yebinga te ciao ko mona ngai suste voilà ciao que tala faut compte yepi kende o bata wale sa mutu baye oh et la fille wale sa yepi kende ciao alors on bloqué l'ensage j'étais ciao c'est qu'a fait la bloquer c'est quand j'ai la bloqué ok la famille merci donc c'est 5 ans les qui ambiance tout ça la moi ambiance na biso et la ka kitoko dans la biboé tout le monde qui de la biso Gigi bio akena ki papa walesa akena ki ko joie baptême akena ki atiki qui des fois na ye c'est là qui me suis singo a communauté na cause de délivrance mona ki akenda ki na église na ya akena ki église na motema moko ya bolingo nyuso akenda ki église to yebiki azoki délivrance papa walesa babisa ki molimo ya tanti na bango koko la bango la kala mbanda kato na sisangani ya malika bana ki sangani non c'est le cas qui to mona ki de yakipe de yaki wakaki nyoso lekaki mulimo Gigi mubinga yo mulimo ne tatina ni ekeri na kei nyoso buyokaki mulimo nani kidaki ya Laetitia ya tantini Gigi et ya tantini nani sura nyoso barimisa ki mulimo papa walesa mais to kopani te to la de la moki papa walesa lobi azongi Gigi mulimo na e kendaki te azongi sili mulimo na e ebiti mulimo ngojolo na papa walesa to asali nini la famille tout le monde qui Gigi bio babengana qui na église Gigi bio babengana qui na église biso to landa qui Gigi bio babengana qui na église to landa bien pardon vous êtes pardon Bolims merci. Gigi va bengala ki na église. Cause ni bengala ki Gigi na église et bimi. Tu vandi to la de la moki, to moni notre papa Walesa, pasteur na biso ozanga na Congo, asteyaki na église. Alobi boyoka bien. Dimanche daika kamalo makamwa Gigi. Alobi délivrance à Gigi ici la quitté. Délivrance na ici la quitté. Mili mon so mi ki Gigi azongision pas ya Gigi azongisi yango pourquoi azongisi yango ba bengana ki na église on est dans côté ya papa Walesa ndalobi ba bengana ki na église pona bakutaki na mwasi akotaki mwasi on est à un OK de bien kutaki na mwasi entre parenthèses ukuta mutu na mwasi bazo sala to bazo salate ukuta na mwasi on est entre parenthèses cause o bengana ki Gigi na kati église pour na kutaki Gigi na mwasi to ki na ngo bien wana église le bengana ki Gigi Gigi akotaki mwasi na église ozola na bien et on va bengana ki quels sont les abos de la famille papa Walesa to solo là bato wa sabla so bazali to solo la kitoko muda yaki des fois pour ça les délivrances bolongoli yaki des fois comme olinga basa tika lo mibali bokuti mutu wana na mwasi na kati ya église na ebiti wala olobi no ngote na ona entre parenthèses bokutaki na mwasi bazo sala to bazo salate utaki na mwasi bazo solola wana to comprendre te bazo sola to bazo sala ko sala na église da ali sumu jamais la permanence ko sala na mwasi na kati église
et d'aller soumu. Voilà, ça c'est normal. Bako bien dans l'église. Qu'est-ce que ça boy? Bakuta ki jina moi si na kati ya église. Bazo sala to bakuta ki na église, bazo so wana moi si c'est bakotika moi si ba bengani de. Pour un messi mutu, au messi mutu mulima be ki des fois. Il faut se présenter à moi si. Qu'est-ce que ça papa walesa? So bengani bolongoni mulima be mutu, asa des fois. Bengani ya olinga mibali. Mwana mobali alingi sumi bali te azu moi si. Moi ça y est. Il faut pas se pilater une délivrance pour ça là qui et simbi. Siko qu'est-ce que ça pour match bato ba koloba. Siko yo bengana ki na église. Pona azo coucher na moi si to bengana église pour kabo siliki nda côté si moi si na église. Na zo comprendre te côté voilà. Côté bozo sera mutu papa walesa. Na zo comprendre te. Na la dit junior muki na live ya et c'est pas ma obanga ba okanga he. A oteka biso kwa wapi. A okita kongo ndenge nini. So biga bakangiye. Ako watako lobate. Na lobi boui. Keso la ngeza wana. Banima walesa. Na oh mwana walesa komuni nani? Mwana walesa komuni nani? Oh azala walesa trop. Komuni nani? Oh azala walesa. Oh mobali ala tamba tona mama mwasa walesa. Il doit expliquer biso. Koraf. Il doit expliquer biso. Jiji abengana ki na église ndenge nini. Asala ki nini. Beaucoup de qui a tout le monde. Moi, c'est pas Jiji le que Walesa ayeba kite. Abi Walesa ayeba kite. Ne va bien l'église, mais ça le kuta, c'est faux. Jamais mutu oyo. Bon ça est délivrance. Mutu bon ça est délivrance. Oh qui attend mutu 50 to dans match boy nanga. Ah. Mutu putain. Oh. Tinga boinini. Mutu oyo ba osere délivrance avant bimana église soka komini Samboka avant da likolo po bata match ba déranger otenga comme na lesa bana makelele matsamboka kitanga avant da likolo ba déranger otenga kitanga pardon maboka avant mutu bimana église o ba osere la délivrance pasteur et foyer ba mutu nyoso bataka na église il faut passer que non pas j'ai avec le kola mwana o pasteur azwaki o mokili ngana ki pasteur walesa a longoli des fois mu lui mabe atiki des fois avant bima na église il faut passer walesa dans le pasteur c'est que non j'ai bimi na église ba bengana na église wana bokosi biso na mokili wana na bon na lobite que oui ou non mais wana est moi flou pendant que ma pasteur libanga te na ba église libanga te est moi flou. Et à moi le kuta côté wana na moni mboka de ba demande les kebele voilà mboka ye. Merci ma pinga. Et ça dans le kuta sur la famille parce que nous sommes boangai comme ta kofinga pasteur te comme ta kofinga Jiji Bioté ou même le moi c'est moi moké même le moi c'est moi moké pendant que mettre Blacos alobi nini basola kina Jiji les kamonini Jiji ça qui mettre Blacos au jeu ko lobate entre parenthèses bokeba Jiji Bio keba o kena ki 100 keba kuna prisonnier au pamba ngaba la vérité o yebi ça qui mettre Blacos nini o yo to ko loba vérité te Jiji ça qui mettre Blacos nini o yo ko loba vérité te yo do mto muno côté ya so kakina ya olubaka so biso yo finga biso o wataka matière te ya ko expliquer biso Jiji Bio ko expliquer biso mto muno ko nini bolela passer walesa ba bengena ki nini basali yo nini mutika kubenga ngako nani donc mais qu'est-ce qu'on bat tout qu'on fait à passer ou aller santé tu pars tu descends téléphone est ouvert hein respectez les pasteurs respectez Jiji Bio oui allô maman bonsoir bonjour
Allô? So bato kangi tibisa na kicho. So bato kelo tofa na ngalo ba camarade. Ah kangi pe micro No Patrick. Nena loba boya. Version na fana mambo bande. Bozela. Ngai lero yo Junior azbongwa makasika. Abenganga na téléphone. Et bandara nanu na Paris abanda ko kende église à pasteur Walesa ya Paris. L'air a kendaka premier jour, deuxième jour, basalaka e délivrance. Aebisanga lobby. L'église batilaka e panier, balobi na ye a changé biloko nyonso ya ndaku na ye. Boyokanga bien. A changé biloko nyonso ya ndaku na ye bapesaka ye mbongo esalaka ke na ndaku na ye ya Sweden kuna abwakaka mbetu wana oyo mobala des fois sombelaka ye abwaka biloko nyonso ya ndaku na ye asombaka biloko asika yango eloko esalaka ke l'air siko bato ya Paris bakonfirme ye nde bato ya Paris bayaki kotinda ye na papa Walesa. L'air akomi papa Walesa atuni ye oza loger wapi ya lobi te naza loger na hôtel alobi te faut to travailler yo bien to selo ba séance il faut pas ovanda na hôtel il faut ovanda na permanence parce que tozara ba prière à butu tozara ba prière ya ba heure nyonso ya ba 13h donc il faut pena eleka awa nde ya longwa ka hôtel ayaka kokeni na nani kutu l'air akendaka vu que église eza musika na makambo akosala mutu apesaka ekutu voiture atambola nango chimene vous pouvez se rappeler ba série wana apesaka même voiture noire abanda otambola nango ye akoma kotambola nango donc lelo oyo so papa Walesa alobi ke abwaki Junior libanda parce que Junior akomaki kosala tokolo bani impudicité ou fornication na kati ya église. Bon, moi je trouve ça un peu bizarre. Junior aza moto amezanaki na vie ya nzoto soki aza na ye na mboka na ye ana mobali na ye moko papa mokolo mobali wana asalelaki bacourse banini lere ayaka aniatie na nsima soki mon papa wana aza te na likolo ya ndako na ye azalaka na mwa baby boy na ye moko azala likolo kuna azalaki homme marié azwaka ye mpe akendaka na ye na nsima surtout basamedi dimanche lere homme marié avanda na ndako. C'est que nzoto eza nzoto ebandaki kosenga mwa mutu petite wana grâce babanda na ye depuis kala me vu que Junior azalaki ne des fois grâce abandaki kolinga na ye te parce que azalaki na posa mibali azalaki na posa basi te aye korécupérer grâce bakomi ensemble. Nga moi je trouve mal bon peut-être parce que asali mabe ya kolala mwasi na kati ya église mais soki ezaki bo délivrer ye kwa longwa na molimo ya basi mibali akoma na molimo ya kobima na basi je trouve pas mal dans ça. Tu vois, na mabe na kati wana te. Pourquoi siko pasteur akoleka na cher aya koloba ki babengana ki ye parce que bakuta ki na mwasi. Mais le but c'était ça en fait. Le but c'est ça. Non ozoyo kanate. Ngana yo kote zela ngana ka micro. Puis après ça lobi azongi selaki azongi seliye milimu azongi sono zongate Tozoyoka loba nuko. OK. Allo boyokinga? C'est bon? Oui, c'est bon. Alobi azongi seliye milimu pasteur alobi azongi seliye milimu na ye. Je comprends pas côté na mboka. Je comprends seulement quoi Mathieu alobi que basi saka na délivrance te. Première délivrance c'est là qui le repentance pardon du péché et tout à la fin bakendaki na mai basali mais délivrance ya mai basali azu baptême après baptême bakati soki après ça il fallait pas continuer sur na bakir dame banini pour que et permettre ye alongwa akota pena na mozindo ki bonzambe to mona ki Junior akoma côté ya biso lu banzambe papa nde kwa zongi na mokili azongi li matière lo pese ba kanda ya noko ba retour ezonga makasi ya nazo ba deske eza pa na yo pa na biso tozo ba te na bozonga bozela
Allô, Boyo Kinga? Allô? Allô? Allô, Bozo ka bien sikoyo? Écho. C'est bon? C'est bon, sikoyo? Oui, merci. Nous sommes Mboka. Kofinga te respecter Gigi, respecter pasteur Walesa. Pour aider les kelanga li kambo oyo. Parce que vous savez que c'est les junior mouli monaye. C'est que junior bimaki na église, il y a un zora qui kofinga. Pour passer que la zone c'est lié mili monaye. C'est ce que zonga qui donc c'est que des fois il faut permettre de zela. Gigi kebia. Gigi le église mon sous pour aider maman elle que le baki bimena zo tona zo zelo mon panzi. Voilà. Et les kambo somo. Bon, ça va sikoyo? Oui, ça va. Noko, loko eza makambo ya église, tozonga kaka na Bible. Omoni, tokotala Bible elobi nini face nango. Omoni? Tokei na Matthieu 18, verset 15-22, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Amen. Et s'il refuse aussi à écouter l'église, qu'il soit pour toi ou comme un païen ou comme un publicain. Bible les permettre na batu ba benga na soko zo kati. On comprend? Au fait, faut que la fornication oyo junior asali soki asali yango na kati ya église et que na kati ya lingomba bakangi ye Bible ezopesa batu autorisation ya kobenga na ye. Bible lobi soki bokangi ye bozwa ye boya na ba témoin soki ba témoin ba constater que azotika kaka te, vous avez l'autorisation ya kosala nini ya kobenga na ye. So bolibo kendo tanga ngo eza na Matthieu 18 verset 15 verset Matthieu 18 15 à 22 ne place ezali. Donc du coup soki tolandi nengo expliquer ngana omona mabete esika junior azu mwasi ba koti na église ba solo. Mais na omona kezo koma mabe soki alali mwasi na église. Église eza temple ya Yesu. Eza esika ba bengaka hôtel ya Yesu. Okoki kosala fornication na kati ya hôtel te. Ozomona soki penza alala ki mwasi na kati ya etonga ya nkolo ezo dirait a profaner temple ya Yesu. Yango moni ba benga ni en église parce que ayaki wana po azala na sobriété, ayaki wana po atambola malamu. En réalité na kota ki na kati église ayaki po sambila, ayaki te po continuer vie na ya kala, ayaki wana pourquoi azala na distraction te, alandela ba jeûne de prière, alandela po azala na distraction te. L'église eza esiko to kendaka koluka to changer ndeti ngabo naza karashika ndoki munene lokolo bakata. So na kepa pasteur Walesa ezake abenga na molimo wa karashika. Ngaso na koti na kati église nazaka na loki baba frère église, na loki ba sœur église, ngana ko bimisa désordre, ngana ko koyiba baba pousu na komi kotambola pousu na kati église. Pasteur Walesa fa benga nanga en tant que karashika. Vous comprenez noko. Donc koto penza je suis à 100% d'accord avec le pasteur et l'église. Pour ceux qui bakangi na kati ya etonga, ya lali mwasi na kati ya etonga, il a profané l'église. Et à koko sala mon église te, soko sala kindumba ne akeno sala mon libanda ya église. Mais ko lobake na zongi sele ba démon ne wana nde siko ndete. Omoni. Démon ba zongi la wana ndete, yaza na makoki wana te ba benga na ba démon na kombo ya Yesu. Yesu nde mtakangula ka batu. Pardon, beaucoup de questions pour nous. Tout ça, la claire, ça clair, hein? La claire, j'ai un peu dans l'été. Il y a une église, est-ce que, bah, frère, oh, bah, parce que moi, c'est quand l'église, parce que, bah, l'été, là, les sous, on va bien, on va bien, on va sortir. Na noko patrie ba koki na bango kobimana basi mais ba la mwasi ko la mwasi donc ça la rapport sexuel na kati ya église c'est profaner le temple de Dieu parce qu'il faut que tala oyaki wana ko sala nini
but na yo okendela ke église na permanence ko sala ni permanence ba sala ngo pona nini pona ba prière en permanence yo oyo ko sala impudicité na kati ya etonga waneza o profaner etonga so ba frère ba sala na bombe ba kenda osala ngo libanda tant que ozo sala ngo libanda il n'y a aucun danger omoni mais soko komi kolala mosi na kati ya église na etumbolu na nkolo wana de place au BBC et puis côté osko na epena gangela église mwandambo église pasteur Walesa tu n'as aucun pouvoir ya kobengana démon na nzoto mutu pouvoir wana nzambe mutapesa rango la preuve to lobato bengani na kombo nani na kombo ya Yesu na kombo Walesa te na kombo ya pasteur moko te na kombo ya Yesu donc so ba démon babimaka na kombo ya Yesu bino nde ba pasteur bokoma ozo ba zel bokoma ba papa minene ko babenga bino ba dadi boza kana nguya moko te boza mikinza eza bobengana na kombo ya Yesu chef na biso nde Yesu o comprendre yo kokolo bate na zongi selio ba demo ba kozonga te si babimaki bakei mais na kotala junior demo moko bimena nzoto junior te Patrick ba demo ba zena ba ngwana plein tous les 400 demo 400 mayaka ba vand ba zo sepela na bango demo moko abimaki ona ndeti biso banduki to mona biso ba demo na makasi ba tikala ki kobima te demo moko abimaki te makambu to lekana keza ki scénario atikala na eko bengana demo na junior te po muto pela bongwami etalisamaka na marche na ye a besoin moi si tala la moi si l'église abomination modèle wana Patrick yo peut-être au sambela raté na habité peut-être au mone loco junior a sali babenga ngo de l'abomination il a commis de l'abomination a memi moi si l'église a lali moi si l'église a commettre sacrilège a sali abomination a sali impudicité na kati église bakangi épée en plus ce qui est grave bakangi bakangwa tatenza ba kanga qui est frère na kanga qui Gigi Patrick Koraf faut ko expliquer biso ngana o monde on dirait que une pièce ya histoire et lobama ezali oui on joue ya koloba po ba ko kanganye est-ce que là qui n'a pasteur te baba ndima Walesa bo tomboka te motuna kaka pasteur dem tanika ki maître Blako Salobi Gigi ibsaki likambo ya koloba ngo oui maman lobi ni maman Diama est-ce qu'on a kokoloba bonsoir à tout le monde ngana za mundimi ya Walesa benga no Koraf exacte que ce qui to matiawa bon excusez-moi pardon hein nazolo balanga mingi te nazokita exacte que ce to matiawa de Walesa te zanzambe na biso te ye moko ayebisaka biso alobi nga zanzambe te soki azosambela mpo na biso alobaka nazosambela atakaka bien kombo ya Jésus même quand azodélivre bato tant il y a jugé à une église tu sais déjà que ekobimisaka ba problème parce que à chaque fois ba influenceuse ba yaka ou ba influenceur ba yaka en église ils aura toujours de problèmes là je joue tant yaki ba pesa qui est chambre